Capage TV. Capage TV. Remercier Batunion sur la lancé un message. Il y a Batunion sur la bonne volonté, il y a bonne foi. Par contre, vous allez toucher. Comme on n'a pas la lumière sur qui a besoin de soutenir Maron. Continuer la Maron quelque chose pour permettre à Maron de soukali, de se marier. Charge à ma maman. Charge à ma maman. Oui, chérie, à kilo. Y'a pas encore. On va se rappeler. Nalingi kokula mopekota mwasa mwana kibala solo yeye na moto toni cascol dans mikolo na moni voiture manèvre na ndimi na mona musala pona moni condition mikolo sa moto mawa na ebisio na ba droit kine obandi lombo na ebisio ma sécurité solo solo ya moto ile ba voiture zo na ba bita tika ko ye penza base na ba consommation moins suka na moto dance abi basi na bibai mudutu tala no zamtane pesa takaja ya République démocratique du Congo aza unique aza président de la province nyonso yo mwana mama zo ko zo moto cascol bunda na moka 6 mois c'est la mariage que les gars d'éviter pas un moto oui formation ya pour ils sont na moni mutu na cascol na kisasa tena ko mata moto et comme ça ngate ko fana tila tani ko bandiwa mbasta bibali tout à opposa facilité et puis badora vraiment et les kelinga na mona na moto et flatenga ko batalelo na tiki makamaya na comme na moto et puis moto ni cascol au troisième kamata de quinoa jeune garçon qui kokola tika makabo gauche droite te boulot ya boy combat de bon biso te moto ya boy et puis nous moni amour eza na modèle pour sachet internet tika bo to kusaka moto yo kanga eza na 3 pinets na 2 pinets en plus il aussi quelqu'un na 4 capital eza na croisement qui boga ça na barumbu numéro combien 33 facile na prix ya bien et simbi na yoga en tout cas tout yoaki. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée.
Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House.
alors. Et alors? soki lelo nazobengama yawe eza mpona bapara na ngai te soki lelo kombo na ngai ezoyebana eza mpona bapara na ngai te yesu eza mpona yo nkolo nekulusu lelo biso tokomi oyo lelo tozali okangaki makasi mpona bika kolo nanga yesu basete na maboko likonga na mopanzi mpona bika kolo nanga nekuluswe okangaki makasi mpona bika basete na maboko kolo na bolingo kufa na yo esombaki nga yesu makila na yo epetola libota na nga ozali nzambo yo mokotasaka te libanga na nzalo kosi na yuda nekulusu yokangaki makasi ponga na bika kolo na nga yesu eli eli la basabatani eli eli la basabatani eli eli la basabatani eli 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 la basabatani como na bebe la ngalonga ye eli eli la basabatani eli eli nyonso mpo na ngai nakoma lelo moto nyonso mpo na ngai nakoma lelo mwana nzambe nakoma kopartage bulletin na yo ya bonzambe davidi na kati ya zamba okendaki otali ye yesu soki lelo nakoma moto eza mpo na maloba na yo nakoma mwana nzambe eza mpo na maloba na yo nakomerisie lelo eza mpona maloba na yo liziba na bomoi yo nde nzambe malamu nekulusu okangaki makasi mpona bika kolo nanga basete na maboko likonga na mopanzi mpona bika kolo nanga papa nini soki mwana na ye asali mabe balingi bakanga ye esika ya mwana akoloba za majere asala prison mpo na ye kasi mpo na moto yesu otalaki majere te yesu otiki lola otiki kembo otiki nyonso okota likambo na ngai okomisanga molongi okomisanga lelo okomisanga lelo oyo nasalaki nango te nekulusu okangaki makasi mpona bika kolo basete na maboko likonga na mopanzi mpona bika kolo nanga okangaki makasi mpona bika nzalo
Sukawa toko tagavi. Yakana bomwena ngakolo. Yakana bomwena ngakotika ngate Yesu. Hallelujah Yesu. Como mokote.
Alléluia. Papa Mbié, merci. Oui, Papa Gabès, évangéliste, merci. Pasteur Joël, Pasteur Alexis, Pasteur David, évangéliste Mbouessé, Angélique, Maman Koumou, le Sakoro Yaman, Maître Maïna, Pasteur Gilles, Zamba Pangos, Pasteur Kessi. Tout fan s'il vous plaît. Pasteur Freddy Kabou, Zamba Pambolayo. Namoni Massananga Roger, Asomagi Penatiki, et à 36 livres. Namoni frère Omar Zamba Pambolayo. Merci. Yacho. Nasser Claudine Zamba Pambola. Nando tanga bino moko alléluia. Boss Prab Bankola Pambola biso. Au fan à s'il vous plaît. Hello Ponyos. Et Salema Naliro. Bambisi na mai. Banyama pena zamba. Kasi pona moto ya na mai. Osala ki réunion na molimo mosatu. Na Yesu Masiya. Sobana oto ekizela Sobana komema biso Biso na mabe Biso bana biso Soko kondela faya Kudala elionso Ese basantu bazawa te Ese moto oyo Sambake singa ye Na kingo Ayemi ke bino wa bozanzala
Asalite. Opesaka bana. Asalite. Oya kokisaka. Baposa ya mitema. Osana nyonso. Osana nyonso nzambe. Na nzela ya makila nga nakomi mwana na yo. Na nzela ekulusu nga nazwi nyonso ya ofele. Osala ya mingi mpona bongo nanga yango nalobi ye. Mpona misala na ekulusu ye. Merci Yesu nange. 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 Ama yele ana première ama yele epi mbala na yenyo za yaka akuta ye maladi kama mtu amemali yele sisi wa wana Wezanze baba mama eske mama wazate Chinois. Chinois.
Non, maman, bonne année. Soit la lunette était mise sur ces traités, les affaires médicales. Allô, non. Ouais. Il y a un expliquer ça, on doit expliquer mon jeu. Ah, les à côté de nous. Adresse, c'est là. Père adresse. Première, oui. Pousse à la boue pour la matière. Amico Bas. Ça va.
Willy Yanga Akeba. Yebela yana. Azano wana pono. Lungwa chozi kwa mshakidi.
Déclaré tant que serviteur de Dieu. La personne change la dimension, papa. Papa, ça va, on va retourner. Alléluia. Yes, man. Yes, man. D'une manière particulière, je remercie à Papa Eric. Je remercie aussi à Maman Belle-Vie, Maman Valentine, Maman Sophie, Maman Chimène. Et la famille est Libota. Place Union Sobozali, Nabaro Bazali, Nabaro Bazali Awate. Nous vous remercions. Bon week-end à vous. Ok, tu es-ce qu'on a place hier? Maman Belle-Vie. Et Mayaka. Comment on dit ça? Yo, tout le dire quoi? Moïse, ouais Moïse. Moïse, non mon Moïse, Moïse, Akar. Moses. Charge à ma maman.
Charge ma maman. Oui chérie à kilo. Y'a pas D'accord. Merci. Bon, c'est pas bon, on l'a encore la caméra, s'il vous plaît. Bon, on l'a encore la caméra. Voilà. Voilà, c'est bien. Qui finit bien. Quelqu'un a déjà mais après des bisous. Des toquets qui payent, ils ont la sonne qui vient. Dans la politique a été, ils ont le micro dans ce dossier à la route. Vous avez été posé en vous de la santé. Merci. Merci d'avoir pasteur. Vous avez fait canal à l'époque pour la bisous sans le savoir. Donc, nous avons remercié dans l'ancien cas à message, il y a maintenant sur la bonne volonté, il y a bonne foi. Par contre, vous allez toucher. Pour la lumière sur qui a besoin de soutenir par nous. Continuer à avoir quelque chose pour permettre à avoir sur ma soukali, sur ma maïs, sur ma nosso, pour la lia. Et il sur ma mapa. Quand on sonne banda pour la biso, là, on sonne peut-être ma mapa mon goto bois car la biso. On a l'os mon goto lié aussi si tu vois que mais un pas mon goto, on a fait l'os on a bon bois pour on peut aller à mon qui s'en va ça va te faire biso. Donc c'est juste de lancer SOS pour soutenir bana la biso. Na o nous sommes en outside na côté là, ils à la elamba, ils à la jouer, ils à la momo. En tout cas, pour soutenir Banana la biso. La famille Libota Mobimba. Merci. La famille Libota. Nabi qui vous a tellement ébélé. Bolinganga minga solo, vous soutenir minga solo. Pas la bino c'est vraiment la famille. Et on a fait tout dans le bassin, c'est vraiment la famille. Alors on a fait merci, ébélé, la mamie Massamba. Merci infiniment à toi. Tu m'aimes pour de vrai, je sais. Merci à Yasono, je sais ça. Maintenant, seulement le banana sa famille Libota. C'est bon, merci. Ebele, moi Joséphine, Yassamba, la personne merci Ebele. Allègre, Combo, donc je t'aime beaucoup. Diamant noir, mon bras droit, dans les dents et alcool. La personne va monter Ebele, la Mireille, la personne va monter Ebele, la Nikleti Douma.
Ambote Bilina Andi Ekila. Tout le kati ya groupe yo sans tellement. Merci la Blazette Kanga. Merci Bilina Konyoso Sali. Paola Sanduku. Merci à toi. Merci à Merveille Soupi. Merci à Ginette. Merci à Ginette Mwanda. Merci à Edith. Merci à Gloire Moringa. Merci, vous êtes tellement épilés. Nous sommes les sous les fondateurs GB Chature, Maya Mariaz, Baby Pinoki, Cédric Bella, Naliga Mingi, Maman Nela, Naliga Mingi, Mimas de moi, lecteur de Kasi. Et puis, ma bonne bébé, c'est pénible vraiment. Ce beau salut, la surprise Oyoyo Eza. Agréable. Merci. La Sephora. Zamba Pabola Bino. Nous sommes quand même na message à making of la patrona. Autant la famille Libota. Famille Libota, autant on a na tabino mon. Non, famille Libota. Ngamo non na kati na famille Libota. Non posa na famille Libota parce que Belle TV est la famille Libota. Et ça va battre belé, bazar anonyme. Mais bazar va vraie famille Libota, ba bon de la ponanga, ba kombona bango mo tota ma pesate disamba lola, apa bola bino, azum sa belé, akuta bitumba na bino, akuta mahabuna bino. Merci, la bino nyonso pour accompagner qui biso tout c'est na musika. Il pas bolé pe na bino, ma chroniqueuse. Mais là on sait na bino kaka. Tout ça musala, c'est comme ça. Merci. Eh, Nzambe mutalati singa ye. Nzambe na ngai. Boso la ngai pardon. Boso la ngai nièce nationale hein. Boso la ngai nièce nationale parce que cette fois-ci à lui quand ngani no bana rolati sayo. Donc voilà, il y a bien une nièce nationale. Il y a mutu mikolo yo, aola sa tata belle fille. Hein? Donc vraiment, il me donne là que ça tête à belle-fille la fashioniste Emma Couture qui habite couture. Donc il me donne là que ça à la carte à Paris, à la Tissana. Donc voilà, agence Mokoya sur Capes. Ils ont la carte à Paris, ils ont la Lubumbashi, ils ont la carte à Kinshasa Capes. Agence bien sûr, so tindi mon coma, au tindi poli et coma, pas de problème, tranquille. La date sur ma pression dans le colo, ma pression pour récupérer un bon nom, on a poli nayo. Agence assure Capes. Donc nous tournons sur un là quand ça fait la tindi moi 100 francs, moi 200 francs, moi colis. Ok, quand l'agence Capes dans Paris, ils allaient, dans Kinshasa, ils allaient, tout ça, on a le bâchi partout. Bientôt, on peut se dire nos adresses. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Salut! S'il vous plaît, pardon. Capage TV. Capage TV.